Et puis, faire, ils ont mabete na loba. Azan était universitaire, hein, mais à s'efforcer à zoyer malheureux en français. Nabanda toranga, ici la desira mobali inanga. Konaye chocolat café, mannequin. Bon, c'est bien quoi, mais je le félicite. Na effort wana, yaoyema quand même na français. C'est pas le flatter, je le constate. Voilà, c'est tout. Donc, nazaï pendant la souhait qu'un jour aïmba pendant la quartier latin, puis un jour babomi marquis, pour nga nazo musicien a outa marquis. Kofi Olomide. Oui. Est-ce que lelo c'est pas faire rigola passage dans la quartier latin, ça là départ en gros, en gros. Mais je m'en fous. Ah oui, non. So moto bangi ferry, nga na osala ni. Bomi ça na place nanga. So que ça nenge yo lobby. Solo la vérité. Faut être jeune. So ki mutu yo mo bangi na yo muninga na yo. Nga siko yanga problème zapi. OK. Mais bateau bakena, ti bakena, quartier la terre yango ezali. Lelo ko fela ti côté à blé, na vuiton oyo. Tout ça toujours. Ba Roli bazakaka, ba petit mazembe, ba JR, ba cowboy, ba Eric 4 Simba, na obosa na bateau na zo problème. La beti machine na Congo mutaleki faire rigola na oyemba ate. So Monique mutaleki faire na oyemba zali. Ça na commentaire total. Koyela nga ba chanteur ba kanga ate ba code mikolo ta. No. Batu nyonso bazo ya mindule ya faire école na yebisi bino boya propre. Po eza mindule ba pauvreté, po eza mindule ba docilité, eza mindule ba mibali. Ola tabia oya au moins na présenter bilamba. Atane na kolezi na moni liberté. Après olo bana oza saper. Oyo classer bilamba te ozo na bambangi bileke oza saper. Tala classement. Tala réglage ya bilamba. Obéi nga kuta ba saper. Weza Congo Kinshasa, Weza Congo Lubumbashi. Vous comprenez Lubumbashi, Kolwezi, Congo Brazza, Congo Kinshasa, au centre Bilamba, Balata Ande Boye. Boye Mindo la faire, comment on a pu faire Weza Bilamba, comment on a pu. Donc avec l'âge, donc on va foutre à la Bilamba. Voilà, t'as la main de boue. Montre à rouge, au Tchango Pinana bouton machette. Ande balata na ilama réglage ilama ila tande boye vandi après on bien à sa père la bilama ko lata au centre on bien la musique au latin abe après on bien au da sa père amakamwa musique amakamwa bilamba kolozi na frappé bango na bilamba kolozi na frappé bango na bilamba mutu azate na kolozi wapi basapere na kolozi wapi basapere na kolozi botapi wapi basapere na kolozi na kolozi sapere na tete wapi sapere kolozi na tete on a travail na beti ba motu réglage à faire na ba bilamba na taranga boye warrior na ba spiritas baza kukoka lisusu te bana feri kola klubi na Kolwezi abeti concert na RSI baza koka ko digire yango te babana kulwa uno feri kola mikanda na esili akoko koma na Congo te suka meki ko bouger na ba okanga ye nzoka nde feri azwa mukanda kala depuis maison mère tolobaka na bino botiaka tembe. Et cette fois-ci, il m'a rappelé une réponse na Lualaba, na Villa Kolwezi. Et ce qui va te faire un petit conseil qui to qu'on a Kolwezi. Bato baya qui koudamba Lubumbashi, ba Kalemi, wapi. Ba biba Kinshasa même ba ki utala faire. Mais ozo mo ba warrior ba zaka ko ndima te ki faire beta ki concert na Kolwezi. Toto zela bilo le 9 oyo. Bosika ki faire ki non faire gola. Producteur en Angola en décembre
ezalaki nani ezalaki mwasi me bino sikoyo na Dubai bobi okende mwasi nda bengisi bino na Dubai ane mobimbi sili bino ba warrior bobo betaka 58 concert to ya kotalaki bobeti ata concert moko te aneo à part ba festival soki tembe boya na fiche boya na image to mona ya ane o iska fali abeti concert pour abiki na Zambia kene beta festival na RDC abeti ka nani abeti pe festival na Esplanade da Palais du Peuple concert ezate ane o le seul artiste ozo beta ba concert bien c'est faire et déjà sala ki piaka na dom de Paris piaka ou bengi piaka ya musuni me Ferregola plein na ING Arena plein na soirée li panda beta ki na Belgique Bumba ki ndaki plein concert na Bumba plein bengi plein akina ki anniversaire ku fête anniversaire na Gabo elengi na président akina Kolwezi abeti concert a inauguré boîte de nuit Nyo Club Rotana Kolwezi a inauguré ango fera elbiso maraki ya bière na ane oyo bino siko kuna eloko ezate ba spiritas na ba warrior kanda elata bango na nzoto kolega fera za n'importe qui te tanto lo rabino motiaka tembi bozaka boseka bozo ganga boloba mais cette fois-ci beaucoup devant les faits accomplis ane zo sila tozomona événement te bobeta bobeta concert na Angola bo reporter date bien pezuko ka oteka makuna na Angola te ane mobimba bozo reporter ba date et sans suite ils ont bo reporter la date comme annulé bo reporter date et comme annulé total abino na moi oyo Dubai na Angola tozozira to mona qu'est-ce que vous allez amener dans la musique congolaise so bobeta concert so bobeta eloko nini po bino bobiki bino nde bozana carnet d'adresse bozana ba calendrier tozozira to mona calendrier na bino siko ya mois de août janvier bosala ki annulation février bobeti eloko te mars bobeti eloko te avril bobeti eloko te juin bobeti eloko te juillet bobeti eloko boki festival so anio mois oyo festival bobeta awana Kinshasa tozela bino siko samedi oyo na Dubai poto mona eloko te na Dubai mwasi producteur bosekaka biso mais to kama bino mama chipene productrice yango alobaka kowela na koloba bulubulu etikaka motu te akoma liboso yango wana mpira biso mopao azala ING Arena le 6 septembre biso bagola tona esengo parce que icône légende ya musique africaine moto atekisa bakasete ebele na Afrique loko akofi aza te moto atekisa basedi mingi na Afrique loko akofi aza te akobetana ING Arena biso bagolwa toasima na gramu pao toasima na gramu pao koyeba mosala etikaka moto azwa place afanda na mboka asinterniser azala na bagloire azala na baréussite azala na bamérite mais yo yebi mosala koyemba te ose provision oza danser mais ozokoma chanteur na makasi ozomona lelo ndenge bato bakomi koboya yo na baplateau ya TV yo moto akoyela toyebiki moto ayebi koyemba aza moko Hervé Ferregola Bataring Alliance Palzoria Saint Thomas moto ayebi koyemba a maîtriser ba voix ba chanteur nyonso na monde okoyela artiste triyemba ayembi nzembo na ye sans koluka le seul artiste wasalaka autotune te mais le seul artiste oyo basali autotune à travers voix na ye à travers connaissance na technique ya chant na ye Ferregola mais siku yozola mona tongo ono Ferregola koyemba te Ferregola na technique de chant Ferregola kima maison mère pour une technique de chant héritier mais toi ya kotalaka bo héritier wana concert kaka kermestre kuna voix ezate héritier yango ba kermesse bile na Congo abete ba kermesse na Europe mabe abete ba kermesse aona Kinshasa mabe abete ba kermesse na bambanza ngungwe
balemba babandale bawapi partout ba kermesse de obengi biso mutwana mais faire que les pas concert ba $60 na province VIP ba $700 na province sur table mais ce que besoin ko bon non faire yebanité azana carnet d'adresse te az artiste mo productif ba yibi na communauté congolaise te habiter en musique malonga te oza ka yindogite au moins ce qu'on ngi beaucoup mo suka boza ko la place na moto oyo akoma déjà musika réussira déjà na ndule mais bino bato bo réussir na ndule te bozo luka siko boya bo combattre moto a réussir ko convaincre public ba moniki en tant que chanteur ba yibite ka tant que danseur ba bien en tant que mungongo nano pour aibi ko yemba bien abina ka bien alata bien tanga ki na Kolwezi alati propre simple mais propre cher mais siko bino matoma talana ba oyo ba wela ka vina pressé lelo ba suka ka senanzela biso malembe tozo koma fera imba ke onanze bonheur qui vivra verra malembe biso to koma ozana téléphone Android ozana iPhone so combien mais webi ko sala trading te depuis wana webi ko sala trading te c'est cosa faux jeune ba fille na ba garçon et ba Afrique de l'Ouest ba sala trading ba gagner vie mais yo zaka na TikTok awa pona ko sala nini ko tala ba vidéo ba photo yango pe sur l'arte mais sala ba formation pour comment mutu so lingo ko malwa biso formation tala si monanga ba biloko yango wana pona ni na sala ka formation pe na appliquer na toucher l'art tous les jours pas moins $20 par jour na ba biloko na sala ba activité na en ligne eza ko ba te ba vidéo de pesa ngambo ba activité on a sala en ligne Zwata ya ko se former pa wari na ba spiritas ba ko kamisa na mikolo foro événement faire gola sali na Kolwezi tisi ko ba o digérer kate ki fera beti concert na Kolwezi pour ba wari na ba spiritas fera beti de concert na lopango abato mais ce que otala bi eza place ya sika basali eza restaurant eza bar eza hôtel bato baza olala bato baza komela masanga ainsi de suite ba vidéo ezali me bato bazondima kaka te lobi lisusu babengaki feregola kini ko inaugure boîte de nuit Rotana New Rotana Club Kolwezi wana nyonso bazondima kaka te ki fere asala makambo minene na Congo mpona bango kaka kino fere asala eloko te donc ba warrior na ba spiritas c'est-à-dire ki baliaki ndoki na bango ezaki bandimaka jamais makambo fere akosala ata fere asali ndenge nini bango fo baboyaka yango kaka nde makambo fali na héritier balesi ba warrior yango wana na ba spiritas bandimaka jamais fere ata asali makambo ndenge nini bokomi na suka